La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bando nanga mamba somo, oto eko explique bino, na otele bino ba audio ezali. Nana posa botagelenga famille ya Mama Suzy Bantu, botagelenga Mama Suzy Bantu akufa que son âme repose en paix. Famille ya comédienne Suzy Bantu, famille ya comédienne nani artiste na biso oyo actrice na biso oyo Diana Makila. Diana Makila autaka otika biso toyebi nini elekaka na internet ava Diana Makila atika biso. En tout cas, bon partager lenga vidéo oyo na famille ya Diana Makila et puis na famille ya mama na biso Suzy Bantu. Ba comédien bwana Kindoki pe bwana Motema Mabe. Bando nanga ba comédien bwana Kindoki et puis bwana Motema Mabe. En tout cas, Léon ta audio na soukate, na lingana ta audio na nga na bandeli, pour te comprendre vraiment et loko nini to lobela. Boluka liwa ba comédien na batu, bozo luka famille na ye bomie, famille na ye ba comédien ba oboma na bango, ba vérité komo bima. Bota gelenga buibui to yebi ana maladi ya misu, mutabwake la buibui maladi ya misu ti lelo mona na te. Mais buibui azalaka mona. Après quelque temps, buibui a mona alisute. Boami te mamabe. Bobo mana pona musala théâtre ngwe me mabino wapi. Obimisa maloba mabe oluka ko boma ndeko na yo. Pona musala théâtre. Musala théâtre o esombe la mutu vite. Esombe lo pe manabo moite. O pe makana pe manabo mo tamba pesa yo. Bandeko, lelo noza moulaïte, noza la vraiment ouvert na vidéo nanga, na oloba nyonso sauf rien. Alors on appelle simbote na bato bolinga Irsi Botelwa TV, bonjour, bonsoir. Wana boyebi dépendant na ero kolanda biso dona ero kolanda Irsi Botelwa TV, ndoko yebo kozwa bonjour, tope okozwa bonsoir. Na elibino vraiment émission oyo, na sala on a passe na motema. Na sala émission on a passe na motema. Suzy Bantu kufa, nani, Diana Makila kufa, bana ba famille obatika, bana obatika. Boluka bobo mabandeko na bino ba comédien, bozwa nini? Bozwa nini? Bandeko bafongola matoyi bolandanga très bien, na likambo na oyebisa bino, avana banda na otele bino audio, toyo kaba vérité, oyebimi na polele. Est-ce que mutoko loba? Oloba na audio, oloba na émission. Ozano à l'aise yoloba ke, botuna o wane akufa ndenge nini. Na banda ko pekisa eko lobelanga banda ko yokate ti ayako kufa. Ti na yako ozano à l'aise. Oloba nongo ozano à l'aise yaya.
ba famille na so babi balandela o bokanga yo ebi. Oyebi ke famille ya Diana Makila to famille ya maman na so suzi bantu so babi balandela o bokanga o. Trop c'est trop na monde ba comédien. Bobo mabaninga poani. Bozwa nini? Banda Diana Makila kufa nanyo a jouer rôle la Diana Makila. O a remplacer Diana Makila bimato talae. Banda Suzy Bantu a kufa. O a remplacer rôle ya Suzy Bantu. Eza nani? Eza nani bimato talae. Comédien botika motema mabe. Ya oboma bandeko na bino e kitoko te. Banda onanga tolanda audio. Tolanda vidéo, oh non, la vidéo, il a 41 minutes. Tolandango. En tout cas, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, s'il vous plaît. C'est un banon liboso. Partagez émission Oyo partout. Balobi au monindo qui là. Alors partagez émission on a fait. Ane ya sika, solo ya sika. Na gavke, papa, na matali fertilité masculine. Agrandissement des troisième jambes. Qui mobile et salakate. Pe ezamu kie. Mama azo sepelate na mbetu. Na gavke, la muki. Feti e zongi. Ba mama e. On a ba problème ya mabota. Myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante. Ménopause, attaque, commune à 65 ans, maman, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, salina solution, na gavke, pona loposo, totikalisi mate, vergeté, abengi nduta, bouton, tache, acné, na gavke, ba produit bio, kaka na 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tosalina gamme complète, yako pakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa dolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mini na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, colo solution, perte de poids, naturellement, au kokota salle de sport, Théo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre. Na cave-cœur, oko sepela. Facebook, partagez na Messenger, partagez na WhatsApp, tindela baninga lien, bakota bayoka, likambo to loba trop c'est trop bolanda. Kanyelio. Bolanda. Okende. Ozana bandile. Okende. Sona lobi na kanyelio. Okende. Okende nazala nyoso na maboko nanga. Mwana bolia. Nana tout de sorte à prière. Nyoso. Ozama na kiso. Soki na lobi okende okokende. Musuna zaka olakae na bine okende. Boyoka. Soki tikanga te okende. Soki otikanga te okende. Na saile na filme akenda pe. Oh. Mega bibi ketango zulu kwa Boyoki Ozamu tamisama be. Talinga te. Ayoka sokwa ozamu tabu. Bakanisa bombe bakena nge paite. Oh. Ogosela pe mutu paki. Okay na yo. Gasaka na rate. Sona lobi na kanyelio. Okende. Okende nazala nyoso na maboko nanga. Mwana bolia. Nana tout de sorte à prière. Nyoso. Ozama na kiso. Soki na lobi okende okokende. Musuna zaka olakae na bine okende. Soko otikanga te okende. Soki otikanga te okende. Na saile na filme akenda pe. Oh. Bandeko, nasi toyoki toyoki, tolandi yango biso nyoso. Mususi oya Gabi oloba, musuna banda kolaka ye. Oza voix ya Gabi. Eza voix ya Gabi, ya Gabi opesi biso nzoto malili. Ya Gabi opienga nzoto malili, nzoto nange lengi. Nolande emission oya Gabi na bangi yo. Na bangi yo pena nzoto nanga elengi. Na oki nzoto malili. Ya Gabi alobi, yeso kakani yo, suka nango okende, olale bembe. Bando nanga so tozongi na histoire a Diana, na yebisi bino histoire a Diana na mona yango flou. Yana bato bele baye bate de Diana kufa. Ya Gabi na Diana makila bando oloba na te.
nazongisa bino na histoire ya Diana. Naoki nzoto malili, naoki pasi na motema. Bomani ba comédien voilà mo bolimbisa nga mo mona ba comédien mboka na biso nze bala na mayele ndambu. Era ba comédien musu bala na mayele ndambu. Boleka na be mission boloba ba mona bino nde boyebi koloba, ba mona bino nde boa danger, ba mona bino nde boloba. Or eza ba vérité musu boya ko bimisela biso na mpoasa. Yaga bia lobi ngai soko leki na nzela na ngai. Ngai soko ye na nzela na ngai na opekisi oyo kate suka olala. Donc so banzo leka na nzela na ngai na pekisi yo oyo kite. Suka na olalisa yo. Ya Gabi na ba video na ye na émission na ya Gabi alobi. O musu na banda ko pekisi nzela na nga. Ayo kate na salela e voir même émission wana ya Gabi. Abi na salela e voir même nini théâtre. Na pekisi ayo kate. Akenda na lalisa ye. Ya Gabi asalelaka Diana Makila théâtre. Na moni ko batu bazwi ba video yango batie Suzy Bantu. Na ebite soki ya Gabi asala yango na Suzy Bantu na Diana Makila. Mais nga na yebi. Ya Gabi azaka na mama na problème na Diana Makila. Malgré zaki na problème na Suzy Bantu. Mais problème ya Gabi na Diana Makila ezalaka nini. Bolanda très bien. Et puis chose grave, tangu Diana Makila azaki ma so famille Diana Makila ba oyo ke mission o ba ko raisonner. Même bato bolanda nga so bolanda penza maramba ba comédien. Bo raisonner loko no loba. Ya Gabi muto elaka biso information malade de Diana Makila na réseaux sociaux. Ezaka ndeni. Ya Gabi na Diana Makila bandolo banate. Bandolo banate ezaka mamba bana. Mwana ya Gabi Gaïtan alobaka ke nani Diana Makila aolingae. Gaïtan aya awangane loko wana na réseaux sociaux. Mais ya Gabi ayoka kango soka yokela kango pa ba collègue ne bata théâtre. Soka yokela kango na gauche droite to yebite. Mais mwana ya Gabi il paraît-il nani Diana Makila abanda kolingae. Kande boyebi ba comédien ngo balingana na bango balingana ba bana mikie, ba mama mikolo balinga bana mikie. Wana kutu Teresa dalo bana wana théâtre. Ba mama mikolo balingana bango bana mikie ba comédien ngo boyebi nde bazaka na bango ba comédien musu bana valeur te. Era ba comédien musu fo longola bango ba comédien na mboka na biso ba yokisa ko soni. Diana Makila na ya Gabi bandolo banate pona Gaïtan. Série wana ba swana na internet ya Gabi aswana na Diana Makila. Diana Makila bima loba na réseaux sociaux ke na lingi mwana ya Gabi te. Aloba ngo boye na émission. Na émission. Bolandanga très bien. En tout cas bolandanga très bien de likambwani leka. Diana Makila aleka a expliquer na TV que alinga Gaïtan te. Ezaki soki Diana Makila leki na TV lobby, ya Gabi pa ya leki na TV lobby. So Diana Makila leki na TV lobby, ya Gabi aye aleki na TV lobby. Diana Makila zaka na mobali ne oba bota na e mwana. Papa bana ye azaka so na Turquie. Ka bango ba comédien mo azaka leki ya vie ya bona bosa na kombo na ye. Alingaka mobala Diana. Epesa Diana passe na motema. Après ya Gabi ayesu ko bimisa eloko wana ya Gaïtan. Ya Gabi akoma ko benga batu ba pesa Diana Makila rôle te, Diana Makila tourner te. Diana Makila banda ko tourner sur théâtre te nanya obenga ye. Bino mo boyebi ba comédien ngonde bazalaka. Soka ye déjà koto abeba na mutu. Ako panzelo ba baby selio ba relation nyoso na bato ba benga comme ba bengu na théâtre ezate. Diana nyo kwa maki. Bato ba benga Diana te. E kote na motema e vande na motema. Gaïtan mona ya Gabi yo bima na TV. Gaïtan salaka mission pour lobake
abimaka na ntena Diana Makila te bati koloba boye akorja aluka a tracer mama na ye atia mama na ye na nzela me mama na ya boyango ya Gabi aboya kango eto vandaka boye mukomsu na réseaux sociaux bayo mema Diana Makila na hôpital azaki maladi makasi tomonaka boye muto balobanaka te na mutu oyo même ba comédien bayebi oyo réseaux sociaux mobimbe yebi ke balobanaka te mbala moko to yomona ya Gabi asota première akenda na hôpital esika Diana Makila azalaki ya Gabi akenda kuna ya Gabi yana ba video mususu na internet awa tango wasenga lisungi po basenga lisungi po na Diana ya Gabi asala émission Mama Olive Lembe talela bisoka oyo ya Gabi mutali boso amemaka émission na télé ya so bokoti na chaîne ya Gabi boketi na suka bomona ngo po na Diana Makila entre temps bango mibale bazala lobana te bazala binemi yango bomoni tangu Diana kufaka baboyaka ya Gabi ki matanga Diana après émission ya Gabi après quelques jours Diana Makila yo kufa ba comédien bo mitema mabe ba comédien kaya Gabi eza ka pareil ya mama Thérèse na Suzy Bantu Suzy Bantu kufa tikela ma Thérèse ngambu na motema ba comédien bo mitema mabe boyebi ya Gabi lelo yo bimisa maloba oyo ya Gabi contrôler malobo lobarako ya Gabi obimisa malobo pona Belleville ya Gabi ozana na N Pro Max na mutema ya Belleville asala unini ndekono comédienne alesa yo Belleville kabila ombongo olia bo partage na mai na Belleville atalo na ndaku na ina aya otalo na ndaku na ye opesa mai ya omela Belleville ateyaka yo pona problème yo na Diana to yebi Belleville pesa atama conseil ya mukie yo bo pesa Belleville conseil ya mukie bo tourner sika mo Belleville benga na famille boto tourna poni bo kolisaka motema mabe envers baninga na bino pona nini ya Gabi yo peno bimisi malobo na réseaux sociaux bo bangaka te siko so lelo likambo yeli Belleville ya Gabi to kango ndoki makasi oyebi ke batu bo balukela yo likambo yo lobi yeba po famille Diana Makila so babi balandela yo écoute cher écoute so babi balandelo écoute cher na salamu comme ça émission pour na yebisa bino bato baboma ba comédien baka ba comédien mutaboma lideso zalaka nyama lideso kanda boma lideso bomona ka comédien mo babwakele maladi papa akufi bomona ka comédien mo batiele loka mabena biloko alie papa akufi na yo ko mona ko benda vision ya prophète mo abimaka ka boena na TikTok bo banda ko kanga ba comédien bandoki azaki na raison ba comédien bo mitema mabe tala lelo ka ya Gabi ya bui tala ka ya bui ya koma amona kati miswe mona kete ya kimukolo abota mabongo te komedia bwana mitema mabe nzambo opambola bino ndeni lelo likola Belvina Sila bobo mabaninga na bino ba comédien nga boka musanga bosa ba parcours na bino bosa to banda pe ko tanga ka bino ya Gabi ya nani Thérèse ya Gabi bimano na moi série mo bwe mama tumba be émission ne banda na ko kende bien mama tumba ozo tumba na ba comédien be émission ne banda ko kende bien o tango yeka ko kota na débat Belvina Sila ya obebisa musala yo mo pe santé koma ya keba lelo lunga ko kufa na mamba bat na mutema yaya olinga ka lelo kende na mamba bat na mitema kitoko te na via lelo to koma ko bato batela pema o nzamba opesa biso liwa tango yake la karanango te
Richard Mukoko ye wana kufi na kata ndako, ndima ko kufa bongo na kata ndako. Liwezo ya ezo la kate, me poani bolinga kosa akoluka kama bena baninga na bino. Pona nini? Bokomi baboyi likola Belvina sila. Bokomi baboya koya koloba ba n'importe quoi na TV. Maloba mabebo ya Gabi na boma ye. Maloba mabebo botuna ye lelo aza wapi. Bomoni mwasi o Belvi asambela mingi. Belvi asambela ka mingi. Asambela ka mingi Belvi obomona ye. Boyebi Belvi alona ka carrière na ba orphelina. Tala ko lesa bana ba orphelin, ko kabela ba mama ba veuve, ko lesa bato ba onyokwa o ba nango posa. Ya ba souvenir a makasi ya otalisa Nzambe. Tango wana problème bando rappela Nzambe, takena kaya ya ba bon souvenir, kena kaya ba liste ba souvenir. Banda ofongola tala kombo nanga omona kombo nanga. Belviana lesa ba orphelin, Belviana ana bano azwara charge bano ya botate. Donc ata luka mabe pona Nzambe o permettre te pourquoi ayebi ke mutoyo na ko permettre te mabe komele poso ki lelo azana bo moite e bongo charge abano ya zwaka ya ba orphelin wana. Charge abano ya bokola kana nani ozo charge na bango. Nzamba talaka. Nzamba talaka. Lelo tole la mama Rebecca, mama ya mama Enis, que son âme repose en paix. Mama Enis manyanga kufeli mama na ye mama Rebecca. Nzamba talaki. Na temps o bando souffrir. Nzamba obaki sono bina longola mama o pema na temps o bano ba okokate. Nzamba yo tala temps o amoni ke bana bakomi kozwa mwa 10 francs lobi na siko mama koyoko ke kopema bano ba okoko vivre. Nzamba talaka. Ya Gabi nini? Maloba mabebo e nini? Boloba akaba mona bino nde boloba. Est-ce que boyeba ka retour nango? Oh wana na salele na ba théâtre ayoka telelo aza wapi. Yaya okumisa ngo. Nana ba prière nanga na sala ka prière te. Okota prière te po Nzambe boma ye non. Non, yana makila sala ke loko te. Attention que ça au savele pour na souci bantu. Ba sala ke le côté de prière mon côté Nzamba ko permettre te à travers prière na yo ba o wana ba kufa. Nzamba ko permettre te. Ba comédie bozala ya Gabi et là mona na ya Gabi aza na sagesse te. Sagesse exacte atamukie exacte. Si la paix ça bino combien? Afuta bino combien? Nyonso kapo baboya ki mutu ana filmer belle vie. Wa mutema mabe. Wa mutema mabe. Bokolisi motema mabe. Bakomedie bokolisi motema mabe. Tina niveau wana. Bloko boye na réseaux sociaux ya Gabi. Na réseaux sociaux nde o ya Gabi ozolobela boye. Oh yo ozolobela boye. Okende nazala nyonso na maboko nanga. Mwana bolia. Nana tout de sorte à prière. Nyonso. Comment on pose la prière? Soki na lobi okende okokende. Musu nazaka kolakaye na bine okende. Soko tika ngati okende. Soko tika ngati okende. Na saile na filme akenda pe. Oh. Boetolo na yeba te tobenga ngo kindoki, tobenga ngo motema mabe, tobenga ngo nini. Après boya bokoteli ya Gabi. Après boya Gabi osana batu bobeteli maboko, bolongola ki fanatisme ko. Bandeko nanga ba Congolais bolongola ki fanatisme ko. Abakouk family bota bolongola ki fanatisme. O vise botala na miso bo moto. Botala pe na miso ya molimo. Botala na miso bo moto, botala pe na miso ya molimo. Nga soko leki na nzela nanga
so na vandeli yo na lobi okende kokende mususu wana na longola ya kenda na ba sorte ba prière bien makasi prière ezalaka ya nzambe yana bato mususu babondela ya nzambe te yana bato mususu bana ba sorte ba prière mais ya nzambe te naoki motema pasi théâtre ebeba boa ba comédien ya gabi pa comédien ko pe o marquer époque non na nde na yo metande botinga misila na poso ko finga ga Bellevue ernyoso botika Bellevue na ndenge na eloko eka bisanga boko kolobela 7e bagarre te poani po 7e bagarre ndem tolobela na mutu wana ko filmer Bellevue te boko kolobela 7e bagarre te boko kolobela dipinete bo sauter mbala moko boye pa Bellevue est-ce que bomona ki Bellevue munoko Bellevue de lobaki ke boye bisa ya filmer ngate Bellevue kangi matanga te omoni kwa na mbongo no ke signer kaye ba pekisi pe ba comédien ko kende matanga te ba boy bata Bellevue de ba boy na bango 7e bagarre lobaki na bien ko filmer Bellevue te aboya ki po nini boko finga yebisanga matanga eza na ngoya ba famille bota. Pour Richard Zaki na famille Bota. Baba kuku bo finga Richard. Est-ce que vous avez bo finga Richard? Bo finga Richard. Mais l'autre bo sala be mission. Ya matanga Richard bo kamusanga. Bo finga ka Richard mabe. Bo lobela ka Richard mabe. Bo yo balola maloba. Likola matanga Richard ma Teresa bimi kuna fingi Bellevue. Likola matanga Richard ya Gabia bimi alobi okende nanga kufa Bellevue Bellevue azo orpheline nzamba bundela ka nzamba ba orphelin oyo yaya nzamba ba orphelin oyo abundela ka ye Bellevue azo orpheline bomona tendenga kenda ko seme atana be église likola biasila bokomba zoba ya muninga na bino comédienne. Mais bon, pourquoi maintenant comprendre te pourquoi ba zoba ya muninga na bino comédienne. Yo comédien kala, ya Gabi comédien kala, ma Teresa comédien kala, mais pourquoi ba zoba muninga na bino comédienne. Mais bon ba comédien no boko fongo pe ba chaîne na bino boko mpe osala ba théâtre, ya Gabi ozana ba mibange na o talebele. O fongo la chaîne na yo awa, o eli biso système tumba ya Gabi to sabona. Au rêve que vous avez initiative au tara ba théâtre au compte na batumba chou na batumba love na yo na ba mibange na ozara na bango o marqué pere ceux qui kutu ba grâce luzolo o ba yesima na théâtre ba liba marqué pétap na bango ba Cardozo mi l'esprit Cardozo a côté ça ba film bien Cardozo mi l'esprit bo mona a côté ça ba film kitoko. Ba okota ba filme na bango bazo produire ba filme na bango moko ba producteur bazo produire ba chaîne na bango mais ya Gabi ko sala ngo oko ba no produire ba théâtre na yo stratégie eza yango wana ya na ngai yango nde stratégie lelo ba okoma motema mabe ya bato babongi bazaki ndenge nini ka lokola bino ya Gabi ma Teresa si la Bellevue bo bata ba génération moko na maboke. Mais ma Teresa lekia que ça l'émission aya ko finga Bellevue pour ani na boya ba filmer ye nani na ebisa bino bo yeba mutaboma théâtre lelo boyo yeba mutaboma théâtre n'importe quoi Bellevue mutaboya ki ba filmer a telema ki pour ba bo filmer ngate e mo botika mona bata mukia pema bo mikolo ma Teresa mkolo. Bokosa boye ba elo mabe na bino boye ba stratégie te boye ba stratégie te si la pas comme bonga sala ba stratégie alors ba stratégie na bino pe boko sala ngo ma Teresa ko sala stratégie aussi la pas sala ki ona chaîne ne weza ka faire sala ka be mission finga Bellevue potalema non benda bilili
banda okota ba théâtre banda osaba zala pour mutu te oyebi ke so na ye pa Bellevue na ko jouer na ke pa sila na jouer so na koti théâtre nanga na gagner na ba fan na sila na ba fan na Bellevue na gagner bango ba otalanga comédien bwana vision te bwana vision te bino ba batu bozala na barando te barando e botikela ba fan botikela ba chroniqueur bino na bino ba comédien bokoza na barando te po bo batu mokutu bo diembela koto diembele pasi la koto diembele pa Bellevue ovandi na katikati oyebi ke na ofongola chaîne nanga nakenda pa Bellevue na jouaka nakenda pa sila na jouaka alors na diembeli na katikati nde na fongoli chaîne nanga na obenga pièce moko so na bengi sila ye ako jouer so na bengi Bellevue bomona ka bobo manoka te bobo manoka zala pa mutu te mais bobo azaki pena obenga Bellevue a jouer bengi sila jouer azo profiter na moto na bango bobo bando talema ye moko ndakela lisa masolo na poto. Grâce à la chaîne nae a ke pasi la jouer a pas Bellevue je so ka théâtre batu bako tala talebele a gagner ba baku ba tala a gagner ba famille bota ba tala mais ma yela na ba comédie bwana ngote boya ka ko finga ka baninga o ko pelisa caméra bandi ko finga o fingi et ça la binoni vous gagnez quoi tant bo sala ngo oyo fingi Bellevue fingi mais oleka pe wana osala pe théâtre kuna oleka wana osala théâtre kuna osola na yo zwa cadeau yo Bellevue mtazo boma théâtre yonde mubomi théâtre numéro 1 po yo koza la fan ya sila te yo foza nena ba fan na yo sila za collègue de service na yo obomi théâtre bina da bomona mama Milo abimana te va yo finga ndenge ma Teresa fingaka bobongola mitema ba ageza bozana ba bébé te ba ageza na nte bokola age poussa na profiter o tonga carrière na o bien kolinga to tonga carrière na mabulu kitoko te lelo liwe ko yezwi yo sila okundo ye mokote bobebisa maboke na bino mikolo bobebisa maboke likwa makambo ezanga tina en tout cas pena ndeko nanga partager lenga émission au partout partager lenga na Facebook partager lenga na WhatsApp partager lenga na Messenger partager vraiment partout to fongola misu bo fongola misu ba comédien bo fongola misu comédien no saza comédien osekisa te bo mona mutuka bebe motema ne bo ebite ba comédien belé ba opo ba ninga na bango ba comédien likola motema mabe yo zui na oto komu luko boma ba ninga ya kindoki Pro Max. Merci beaucoup mande onanga seza mbano liboso koti na Irsi Botela TV o s'abonner au commenter liker au partager nzambalo la opambola yo. Tant vous s'abonner, activez la cloche de notification. Tokutani à la prochaine occasion. Ce qui est sumasi à azongite. Ba comédie bobongo la mitema. Botika Bellevue a épaté génération. Na génération na aux amala momingi. Bisous. Bye. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.